innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobana na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba que Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komie eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureuse à se présenter devant ma poste téléviseur Nabino pour présenter les bino info lingala journal ya peuple pour na peuple mbote Nabino bisika nyos tu bozwa mina lombango tikate to fungula basango na biso na ngambo ya chambre basta parlement pour na côté sabino ndenge plaigneur ezalaki mokolo ya jeudi 16 novembre na assemblée nationale na bokambemi ya président Christophe Mboso et pa iwapi basalaki examen pe vote ya proposition ya loi portant protection pe promotion ya ba droit ya ba défenseur ya ba droit zima ba détail ya élément oyo bokozwa ngo na édition na biso ya vendredi to poursuivre basango na biso na ngambo ya Okatanga pona kota Sabino ndenge suite na appel ya mobilisation générale autour ya ba FARDC oyo chef de l'état commandant suprême ya forces armées Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a dépêché ki mokola mercredi 16 novembre délégation ya ba membre ya cabinet na ye na ko participer na ba marche ya soutien ya ba FARDC bon na ba détail elongo na héritier Mapindimi na espace Grand Katanga na initiative ya ba gouverneur ba province ya Grand Katanga ba marche ya soutien ya ba FARDC ezali organisé na Tanganyika na Olomami na Lubumbashi na Kolwezi même ba marche oyo ezali prévu jeudi 17 novembre 2022 pe samedi 19 novembre 2022 na descente na ye na aéroport ya Luano mercredi 16 novembre conseil spécial ya premier ministre Romilis Kisamba ye akambaki délégation munene na Lubumbashi a pesi raison na mission na ye na Grand Katanga bauti na ville ya Kinshasa l'instruction ya son excellence monsieur le premier ministre chef ya gouvernement ya ba warrior Jean-Michel Sama Lukonde Kenge na suite ya appel ya chef de l'état son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ki na mboka pour na mobilisation générale na soutien ya ba FARDC a un espace Grand Katanga ba marche ekozala organisé na 4 provinces ezala ki bongo question pour na chef ya
gouvernement a se rassuré que makambo nyonso ezali kotambola bien na tina wana nde a dépêché bango awa na côté ya ba gouverneur oyo bango esengeli bayeba na ko marcher ensemble elongo na population batelisi soutien na bango oyo ezelami sur le plan national international na endroit ya ba forces armées ya République démocratique du Congo oyo bazali kosala mosala makasi na front elongo na commandant suprême son excellence président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezalaki bongo important ba couche nyonso ya population ba se mobiliser awa ezali occasion ya ko lancer appel na population ya Lubumbashi na population ya Kolwezi ya Kalemi ya Kamina ba se mobiliser autour ya ba appel ya ba gouverneur ba province na bango question ke bayeba na ko s'exprimer ba telisa soutien na bango na ba marche nyonso oyo ezali programmé awa na Okatanga Lubumbashi ekozala bongo jeudi na 9h déjà esengeli population nyonso ba telisa soutien na bango na ba FRDC base expression ya soutien indéfectible de sorte que epesa bango courage ya ko affronter ennemi oyo nyonso azali ko déranger RDC ndenge Romilis atalisaki oyo azali conseil spécial ya premier ministre délégation na primature oyo baye ko soutenir ba marche ya FRDC na Grand Katanga ezali composé na une dizaine de personnes. Na masongusu bosengeli koyeba ke coordination ya sika oyo bakokamba mouvement ekoki inatosha bazalaki installé mardi 15 novembre epai ya ye moko présidente madame Marie José Ifoku oyo azwaki pe maloba pona ko expliquer bit pe quelques objectifs ya structure na bango ekoki inatosha ba détail bolande longo na Stéphane Skande pe Nathalie Kalekapenda. Lelo ezalaki mokolo ya ko notifier ba maman puisque toté une nouvelle équipe. Il y a coordination, il y a raison d'habitude ba maman et Koki Natosha. Donc ils allaient équipe ya Siko et Kokamba pendant une année ce mouvement. Dès les lots, tu as que ça va copier ça va notification pour monter dans moto et ba place naé et puis ba préparer programme d'action la bango pour Nambolo et Zoya et Sika. Et Koki Natosha ils allaient mouvement au Botami voilà 2 ans déjà. Auto Botami par rapport à la situation il y a guerre au isolé kana est en Mboka. Tout le monde qui ndenge ba maman bazai ko souffrir et négliger ba papa te mais tout le monde ndenge ba maman bazo souffrir ndenge bazo abuser na bango ndenge baza ko violer bango biso ba maman ouest to kwa ko fanda niete il faut que bango pe bayeba que il y a des mamans au bazali na Kinshasa baza pe na souci na bango baza na préoccupation na bango baza ko s'organiser pour na ko luka ko sunga bango pe yango na tina ekoki na toshe botamaki pour na koloba non na violence tozomona na est mboka tolingi kimia tozomona ndenge bitumezo continuer ko avancer lelo banguna bayebani kezali ba Rwandais na sima ya M23 eze sous sekele pona batute sengeli que peuple congolais aye bango et si kanyo soya zaleli eza na Kinshasa bien n'importe quelle province photo sosola que bato baza na est ya mboka na biso baza ba congolais lokola biso donc baninga baza na matanga baza na kati ya pasi biso tokoki quand même te ko continuer ya ko vivre comme si de rien n'était ndeti na ekoki na toshe ezali wana pona kosala ba activité pona koluka kosunga ba maman wana et puis d'autres activités aussi pona kosunga les mamans de manière générale tozo luka ba moyen tozo bunda pona koluka kopesa maman na maman to ko apporter aide na musala o ya salaka tina na biso yangwana to nyonso ko kokota na ekoki na tosha tozaka ba maman te ba papa pe bazali bazosunga biso au départ ezali cri ya ba maman ko ganga ba maman ekoki inatosha donc to lembi passe wana donc ezali ekoki à tous les niveaux. En commençant d'abord na oezoleka na est mboka et puis après n'a pas signé son maman zo traverser tozoganga na ekoki na tosha. Donc tout maman nyonso akoko ya kokota maman nyonso akoko ya ko rejoindre biso na numéro ko défiler na C ba ko benga ba ko rejoindre biso ba romona ke tozala ba programme ebele pona ko bimsa ba maman na kati ya bonyoko liko. Pendant que sa tracasserie na route nationale numéro 25 na axe ya ici Ronyanya des gouverneurs ya province ya Otuele Christophe Baseane Nanga a ordonné qui démobilisation ya poste ya péage ya salisa kuna na bayenga bolanda ba détail ya élément o. Na souci ya kotika accès libre na circulation ya ba compatriote de gouverneur ya province ya Otuele Christophe Baseane Nanga a ordonné qui mercredi 9 novembre na délégation mixte na direction générale ya ba recette ya Otuele service ya ba renseignement ya la police salisa plus ou moins 180 km na ville ya Isiro na route numéro 25 na axe Isiro Nyanya
na secteur ya MMB na territoire ya Wamba na limite entre province ya Haut-Uele pe ya Ituri na mission semoko oyo objectif nango ezalaki localisation ya poste ya contrôle pe contribution ya place po na Bayenga environ 25 km ya Wamba centre identification ya ba service parasite pe démantèlement na bango na ba côté ya région provinciale décision oyo sanitaire ya autorité provinciale ezalaki réponse ya ba cri d'alarme ya usagers ya ba cas innombrable ya tracasserie na lieu oyo sans réseau ya télécommunication auprès ya ba 10 services ebele bazali non attrité ba s'installer pour na corassonner ba passant. Ainsi, le gouverneur de province a décidé de la délocalisation du poste de théâtre de Salissa à Bayenga. Je rassure vraiment tous les assujettis que là où nous serons à Bayenga, ils ne seront pas tracassés. Nangambo ba usagers bazangaki maloba epai wapi bayebaki solo na ko remercier gouverneur ya province oyo pour na volonté oyo a manifester na ko améliorer ba conditions ya circulation ya ba citoyens. Na gouverneur en tout cas merci à Kumisa Makaka. Bosimba ke chemin faisant délégation oyo et détruire carrefour illégalement implanté na pont Nempoko na 85 km ya chef lieu ya province et pas yuapi jungle et s'installer na ba perspective illicite ya ba somme ya 5 000 francs tina 50 000 francs congolais et pas pour sengeli ko bete la quelques conducteurs moto maboko oyo ba assistaki na scène oyo bosengeli koyeba ke na salisa numéro 1 ya ba renseignement na kati ya police nationale congolaise na Haut-Uele à instruire na ba service ya sécurité présent ya kosese iliko ya koransonner ba usagers pe ba se pencher na mission na bango oyo ezali ya ko veiller na sécurité ya population et longo na ba bien na bango. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté avion na Sika Airbus A330 mibale mobimba oyo eza na capacité ya plus de 300 places ndenge Mikali Bustoto atalisi. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion Sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali
mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka. Sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA, avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo. Bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation, deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Na éducation bosengeli koyeba ke na université chrétien catholique don akamon ICC na mokuse ba fongoli ba porte na bango pona année académique 2022-2023 ndenge Nathalie Kaela pe héritier mapine batali sibini. Outi kosilisa classe otamboli mingi ozwi université ya kotanga te pona année académique 2022-2023 esika ya malamu ya kotanga yango oyo ezali bongo université catholique dans Akam ICC na mokuse. Leader na pédagogie de la réussite ezali wana pona formation na bino botu na ngani nye baza bongo na ba faculté ya ndenge na ndenge oyo okozwa bongo formation ekuba ndakisa faculté de sciences informatiques na option lokola informatique de gestion, technique de maintenance et réseau, intelligence artificielle. Faculté mosusu ezali bongo faculté de droit na option lokola droit privé judiciaire, droit économique et social, droit public. Bana ya faculté de sciences et de l'information ezape kuna na option lokola journalisme et multimédia, faculté ya sciences sociales et administratives et politiques na option lokola sciences politiques et administratives, sociologie, relations internationales. Et bongo yozali na posa ya kosala sciences économiques et gestion kuna baza na ba faculté lokola management et gestion des entreprises, finance et fiscalité, secrétariat de gestion, marketing et gestion de la clientèle, hôtesse d'accueil, économie de l'environnement. Nangamo mosusu bazali pe na faculté ya sciences de la santé na option lokola santé communautaire, sciences infirmières et hospitalières, sage-femme et EASI, santé communautaire, institution de santé. Awa problème ezate pona kolie théorie na pratique na ICC dans Akam baza bongo na laboratoire moko ekuba piva matériel ndenge na ndenge oyo ba partenaire ebele bazali kosunga ba étudiants basala ba stage professionnel. Enseignement ezali kopesa mabongo na système ya LMD kobuka na tendeko awa baza bongo na vacation ya jour et soir na ICC dans Akam baza bongo na corps académique pe administratif ya mobange pe capable ya komema ba étudiant na niveau moko ya likolo. Okoki kutu ko envier ba université ya libanda ya mboka te olingi okende kotanga na ICC dans Akam zwa ba adresse oyo 26 avenue Bypass arrêt dépôt quartier Eradi na commune ya Selembaou. Mosusu numéro 8 P16 avenue Nenga arrêt chambre froide na entrée ya Mokole kuna na commune ya Mongafula. Numéro 19 avenue Kilari quartier Jekani commune ya Mongafula. Avenue Kutu quartier Eradi na commune ya Selembaou. Zwa bango na ba numéro oyo. ICC dans Akam baza pe na ba adresse email uccdakam@gmail.com www.uccdakam.disconcept.net. ICC dans Akam ba formakande ba créateur de richesse. Kuna pela université omnia omnibus baza kokoba se kokoba na ba inscription na bango ya année académique 2022-2023. Michael Bristoto, Stéphane Skandi. Université ya sika na kombo ya omnia omnibus pe loka toyebi etelo ena nde efungoli bizebeli bya yango na mobumu ye tokobanda mobumu wa 2022-2023 na site ine bongo na site ya Sayo tozali na faculté ya gestion et management pe tozali na département ya entrepreneuriat, département ya management et gestion et administration des projets. Nous allons dans le département ya sciences et techniques de développement. Nous allons dans
école Tobengi, école de management, informatique et communication, en fait, information et communication. Mpe na ngambo ya Rigini kuna tozali na faculté oyo tobengi ba faculté ya science de la vie, science de la santé. Toza na santé publique oyo bana na LM0. Tozali na science de bio-ingénieur oyo bango mpe bana na LM0. Tozali na faculté ya sport yango mpe bana na LM0. Toza na école Omnisport yango mpe bana na LM0. Bongo soki tokei na ngambo ya Ja 23 ya likindo linene Ja 23 tozali na faculté ya théologie mpe tozali na école de sciences théologiques ya mariage mpe soki toyei na ngambo ya 5 kuna na Kitambo tozali na faculté ya philosophie na histoire mpe tozali na école ya bonne gouvernance. Bongo lokola toyebi yango ke bokomisi bozali kokoba na basiti iye soit na site na biso ya oyo tobengi site internet na biso www.universitéomniomnibus.com. Fondation Eric ezosala misala kitoko mingi penza koleka na commune ya Kimbantseke bolanda reportage oyo Nathalie Kalakapenda asaleli bino. Apusani pembeni ya population na ye epa wapi mutolo na ye ekundama. Eric Mwamba, président ya Fondation Eric Mwamba, azali ko bunda na bien-être ya population na ye ya district ya Tchangu. Na cadre ya fondation misala ya ndenge na ndenge eza kosalema. Fondation Eric Mwamba eza vraiment disposé pona ko apporter secours na population na ye ya Tchangu. Ndenge bino moko bozali komona na bilili bana quartier Fumukento bazwaki lisusu sourire après tango ya molai ya molili oyo bazalaki na yango nyonso wana na bokasi ya Fondation Eric Mwamba. Bana Fumukento basepeli bapesi ye merci po mwinda epeli lisusu. Donc c'est pas grâce à Papa Eric qui a sa grâce, tu vas appeler merci. Asukaki wana te, l'homme de solution Eric Mwamba akendaki lisusu na paroisse Saint-Hilaire pona kopesa lisungi na ye po batonga grotte mariale. Ba paroisse nyonso babetaki maboko pe balobi longonya na Fondation Eric Mwamba. Ndeko bino nyonso bovandi na district ya Tchango lokola Kimbantseke, Njili, Masina, Ntele, Maluku bokomona bilembo oyo Fondation Eric Mwamba azali kopesa pona bino. Eza Fondation Eric Mwamba oyo je travailler lelo pona bien-être ya population. Alors tolobaki toza ba natif ya Kimbantseke ya Tchango. To continue ko bundela Tchango tina suka. To tonga ba pont, to sala ba centre ya formation ebele. Alors toujours défendre pe population à côté, surtout na makambo itali makambo ya ba difficulté. Adhésion ezali pona ba natif ya Tchangu kolala tendeko pousa na pene ya l'homme de solution Eric Mwamba. Soki olingi pe benga kaka na numéro o ezali na écran na bino to pe kende na boulevard Lumumba pene ya entrée Kimbuta na face nango na ngambu ya Masina. Fondation Eric Mwamba eyeli bana Tchangu sourire. Na santé bosengeli koyeba ke na rubrique na biso ya bokolongono ya nzoto rédaction ya info lingala emeki mwa moke kolobela bino bokono ya zona ophtalmique bolanda ba détail na. Zona ophtalmique ezali infection moko oculaire induite na virus varicelle zona, c'est-à-dire même virus oyo et entraînaka varicelle tope zona, virus réactivé oyo et se propagaka na kolandisa nerf ophtalmique oyo e parcouraka na cuir chevelure na mpundu pe na surface ya lisu et résultaka donc na éruption cutanée vésiculo croûtée
peu douloureuse na niveau ya mbundu pe ya paupière supérieure oyo et s'accompagnaka na atteinte oculaire, c'est-à-dire inflammation ya surface to na intérieur ya lisu na 50 to 70% ya baka esengeli boyebake baka ya zona ophtalmique oyo et antenaka uniquement cutané to uniquement oculaire. Zona ophtalmique oyo et touchaka kaka nerf moko ophtalmique na foi, soit na gauche to na droite. Éruption nango et concernaka donc moitié moko ya cuir chevelure na mbundu to na lisu kaka na côté moko. Ba principaux facteurs ya risque ya réactivation ya VZV oyo ezali bongo baisse importante ya ba défense immunitaire, traumatisme sévère, stress accumulé pe yango ezalaka mingi na ba âge avancé. Bosengeli koyeba ke estimaka après âge ya 80 ans plus de 50% ya ba patient oyo babelaka varicelle na bomwana nde ba développaka zona na kimokolo. Protiva pesa potopoto ya kitoko ekipe H2 za mkolo to mona bilo nyoso bosengeli komela yango Stéphane Skandi. Yena azoko ya bien. Bébé pro azoko ya bien po ayeka Protiva. Bongo bébé ni pipi. Se etumbana pota. Ndeko na malika mini mo ezolela makasi bo ezolo kanti na balabala. Yeka boye alia na pasi mwana oyo. Mwana kolia la pasi te, est-ce que biloko azolia oyo azosepela nango? Tala bébé pro ye alia kaka Protiva. Bandiku naza kupesa bino Jean-Pierre ya mwana oyo. Bébé pro banda kuma kuria alia kaka Protiva. Butala ekole linai. Protiva kitoko na miso elengi na munoko misala na nzitu ya bana. Pona société ya santé ya bana esengeli balia potopoto Protiva. Tala lelo yo bébé pro akoli malamu po alia potopoto Protiva. Bina kuna chimakate. Aha! Bitson yo zotoko bina dansa ba bébé. Toke baya bayi yango chante kitoko nzoto makachi. Mboka mobimba. Echite yingi yo. Ha! Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Nelema onde pesi nganzela na boucle journal le peuple pour na peuple merci mingi na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela ke dise pa pazaki assisté et pa ya Jadine Malemba na sima caméra tozala ki bongo na Fabrice Lundombi yepeka kande a monteler ki bino journal au journal le peuple pour na peuple zala supervisé et pa na moko héritier mapini mbande ko botikala malamu lobi okozala bongo na Jadine Malemba. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et komi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges
classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli. Ah oui, CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi.